Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Kamba oye! Kamba oye! Kamba oye! Congo Brazzaville oye! Congo Brazzaville oye! Congo Brazzaville oye! Brazzaville oye! Brazzaville oye! Brazzaville oye! Eunui, Embazie, Bilomu Biakului, Yangalala, Esengovi Esengote, Kiesevoka Kiesekoi, Tsai Vokan Tsai Koi. Na komba tata mwana pe tata Molimo Centre. Tolandi matei na biso matei tolandi ntango nyonso ndenge Moïse abimisaki bana Israel na bowumbu olobi ya kala loba pe ya sika oyo ezali tango na biso ndenge tozaki na bowumbu oyo tata Simon Kimbangu alobaki na 21 biso bowumbu na biso tokokota tokobima te mais koleka kaka sur place na mokili na biso bakangami bakela lowa na Kisangani ti toyebi ndenge makambo ndenge elekaka ye moko pe abimi na prison ti ndenge bayokanaka na bapapa soki naza lisusu te nzoto nanga ozongisa nango na nkamba mboka elaka elo ntango tokomaki na 60 bamfuma longo alobi tozokatisa mai bato nyonso basepelaki ke bowumbu na biso esili tokatisa mai toye komona ke nzoto na ye ezongi na nkamba kotaki le 3 avril 60 emonani ke na juin wana indépendance tozwi yango nakisiki bowumbu na biso esilaki lelo oyo biso nyonso tosepelaka sikawa oyo tozokolandela tozomona na miso oyo atosaka makambo tata alobi ye wana nde mapamboli tozali kozwa yango ndenge kuna na bayuda bakoti na bowumbu famille nyonso na ye moko Jacob ayebisi Joseph
ntango wana ekoki mikuwa na ngai ezonga na mboka ya Kana esalamaka mpe bongo biso mpe papa mfumolongo komone nani Joseph ya mpe akokisi yango nzoto ezongaki na nkambo ye kaka mpe alobi tokomi na premier poste bowumula biso esili tina 60 wana makambo nyonso ebongi sika biso eloko nini tozotala lelo bango moko batikali koloba ke kamba etongama soki etongami te nini ekozala pasi na biso ekosila te butu moi tolobelaka yango butu moi toza koloba Yerusalemi fo etongama mpona nini mabota nyonso ekoya na Yerusalemi bikolo nyonso ekoya na Yerusalemi oyo bamonaka soki ye na Yerusalemi boko eza ndenge nini bato akalakala bavandi awo boyokaka bie boyokaka te milimo ya kalakala bamusicien mokolo wana balobaki ete tokende kozwa bango papa alobaki bongo mpe alobaki te sika biso toza kobongisa makambo oyo atosaka ye wana nde kobongisa makambo soki bazoteya biso bazoloba ke tolatelaka boye eza na nzela mpona nini mokolo na yo ya liwa bilamba oyo kokuta yo na nzoto yango mpe okokende nango soki eza ya ndenge ya mabe pasi mpe pasi te soki bato baza koloba bino mpe boza kolekisa soki okufi oyo okangama ngo na nzoto yango wana okenda kwa mosusu mama ndenge bayaka na nkamba asengi na papa mbanza ke akokota mozole biso toyebi kaka atiki tambala na moto zoka na se kuna perki babengako nini periki ezaki na ye ntango akoti akangami biso toyebaka na biso te nde tokebisaka ye me lokola ye moko amonika akota nango ke kokutana kuna liwa amoni yango na miso ezaki faute ya moto ya moko baka mingi tomona kuna eyaka tali kaka moto asali crise soki pema ye atubeli faute na ngai moko tala boye na boye naza nango alors yango tolobaka ke ntango bazoteya biso na ndako ya nzambe yoka mateyi wana baza kokebisa yo problème ezalaka mingi mosusu mpe bayaka me wana ezalaki bamindeli ebele balobi na biso ke toye kotala esika puissance makasi ezali tolingaki tokende pare boye me toye kobande na nkambo problème eza te ti bameli na bango makambo nyonso tozosola na biso bien bon biso lobi bon bobongama sikoyo tokende tokeyi oyo bazalaki ke
oba memaki bango bakoti na bango oyo bazaki nsima batali kaka position batikali na bango libanda oyo bandimaki balandi bango tokomi na point ya position ye mokonzi na bango akoti na bango asimbi nzoto mama oyo alandaki asimbi nzoto oyo ya misato aklibi te akwei oyo balandaki nsima bazongi arrière babimi libanda sikoyo tosisi tobimi libanda bon boya kolia mpo bokende vite bakoti na bajep bakende na bango botikala kolia tokolia lisusu te mpona nini batali position ndenge eza kuna balobi tokende tokozonga mokolo susu bakeli mpe libela Moïse tata nzambe alobaki na ye nini longola sapato esika ozali place nini sika lingi osolola na tata nzambe awa biso nyonso tovandi awa tozosala nini kosolola na nani toyi kolanda matei kosolola na tata nzambe zala neti eloko ezali te na nzoto na yo oyo nyonso tozomona na miso ezosala na mokili oyo nkolo yesu alobaki mokili ekoningana ekozala boye na boye na boye na boye eningani mpe eningani te batata bango misato balobaki ete bozala makasi na mabondeli po kimia eya olamuki na ntongo osengi na libondeli ya yo moko ya mibale nde kende kosambela sika bato nyonso bakobondela yoka matei landa yango tolandaka matei ntongo nyonso pokwa nyonso batata batikaki koyebisa biso mabondeli ya ntongo mabondeli ya bangonga baere oyo bapesa biso soire na pokwa bapeko ya butu ezanga te mbela baparoise toyokani sikoyo balobi bolingo beko misala biso nyonso toyo kokutana mpona programme toza nango ya kunzulu touti epai na epai sika nyonso mpe bazotinda oyo nyonso akoki nango atindi na ye po ete mpe ye akoti na makambo wana oyo papa atikela biso ya kunzulu maloba na biso mpe fo ezalaka kitoko kanda te koswana te kobunda te motema nzambe atalaka nini motema atalaka te atalaka bilamba atalaka elongi ye aza na besoin nini motema fo ye eloba kitoko ebimisa makambo ya kitoko nkolo yesu bamekaki ye bafarisien bayekoli na yo ava balia basokolaka maboko te réponse ya nkolo yesu alobaki nini parce que eutaka wapi ya motema oyo tolobaka yango nde bebisaka kolia eza na problème te ti yango wana
makambo mazali pe makambo mazali koya pamba te ezali 4e génération biso si tobima na bowumbu tolanda kaka oyo batata batikelaki biso yelusalemi yango wana totonga yango partout lingoma na biso ezali tomipesa mpe na misala mpe boyokani komekama eza koya ebele mais so oza motema makasi te répondre babe pasi yeli nde esika mama lize atangeli biso toyoki akebisi biso nga toujours nalobaka bamusicien bayebi mpona nini ceinture ya papa sika papa azalaki kolobela pardon bango bazalaki bongo be bongo te est-ce que na kunzulu bozalaki be bozalaki te oyo babomaki niyoka banani bino bamusicien niyoka wana esalaki nini oyokani bien te bandela nga tu bayebisaki nga molai ya nioka wana neti ya yo na kombo tata mwana pe tata molimo santo nzambe na biso papa Simon Kimbangu Kiangani oza ko rappeler biso pamba te ezali kaka yo moko moto ozalaka na biso na tango wana nyoka wana tobomaka na kunjulu azalaka nyoka moko ya 12 mètres sina kosante azalaka ya 12 mètres nyoka ya mulayi alors nyoka wana mingi balobaka o eza ba musicien te eza biso tobomaka yango me nde moto ayaki kokata motu po ndenge ezalaka kaka bobomi nyoka wa machete nde tata wana aye kokata motu ndenge toyokaki mokolo mosusu bayaki koloba awa biso tokoki kodeforme histoire te histoire etikala histoire nyoka ya monene ya ndenge wana eza yo moko yaka okata motu te ezalaki ntango nyoka bimi nyoka problème nzete ekwei biso nyonso topanzani nzete ekwei ntango ekwei sikoyo tobandi kozonga moto amonaka nyoka na tobandi ntango amoni nyoka ezali nyoka ya monene mwaye ya koloba eza te oyo aya na nzete ababi oyo aya bambi nyoka alembi ntango alembi nde boluka mbe machete nde tata wana ayaki na machete akati mutu ya nyoka wana totala banyoka mosusu bapanzani bazalaki nyonso 12 po lero wana tobomi mine ya mike papa ekotuna biso alo bobomi banyoka boni biso tolobi tobomi oyo ya monene tokati ye mutu me oyo ya mike tobomi 4 papa alobi échec baza 12 oyo wana bana na ye wana batikali bakotikalaka su kotungisa mokili nyoka wana musani asalaka papa alobi na biso nyoka wana lera koti tata na biso adana eve ayaka kobomba na kuna na kunjulu après ça musani asalaka bakonflit oyo elekaka na bamboka ezalaka kati ya lingomba ye nde bozosala mosala boye mosala esobonga te désordre nyoka wana
donc mosala asalaka ye wana nde atiaka baconflit na kati ya mokili nde papa alwa na biso ndenge wana papa natuna lisusu tuna papa jardin d'Eden ezalaki wapi jardin d'Eden ezalaka na yerusalemi ya sika ezalaka kuna pamba te mayo boloba na biso yango wana tokangaka papa nkamba yerusalemi yango wana jardin d'Eden bongo ye akimbelaka wapi ye akimelaka ntango atie desordre ye akimelaka na konjolo akimelaka na Brazzaville Satan bon Brazzaville mpe bayoki yo ebongo Adam et Eve bakimelaka wapi Adam et Eve ndenge papa olobelaka biso bango bakimelaka na epai ya batetela kari na Abel bakimelaka na Angola na Mbaza Congo kaye ye akimelaka na kota batetela Adam na Eve bakendeki Mbaza Congo oyebi basimetiere na bango nasika ezali nzambe na biso wana yoka tokolakisa biso ntango tokendeke tokomaka te papa alakisaka biso kolakisa me ya mbala na banzi papa tokokoma bisika wana yo liboso nayebi kuna te papa yo te moto oyebi makambo nyonso ebandeli suka papa eza kaka yo Angola vie tuzebi kuna kumbanza Kongo kulumbimbi histoire papa likambo munene oyo bimisaki dimanche oyo lobaka likambo wana eza likambo ndenge kaka olobaka na biso na lera papa Diangenda likambo wana eza likambo ya mutuya pamba te papa olobaka na biso boye olobi soki papa Simoki Mbangu abombanaka te ya kolobe te natikeli bino bana na ngai mbele bapapa balingaki kosala nyonso baboma bango me papa Simoki Mbangu abombanaka alobi natikeli bino mokanda nzambe ndenge olobaka na biso na 74 olobi ete bato wana papa batunaka na ndenge ya mabe te bazalaka na esengo ya mosala oza kosala babi papa Diangenda azosala mosala ya kitoko tala lelo ndako ya nzambe tala bahopital tala baekole lelo bana na biso bazotanga na baekole kimbangiste me soki ye akufi nani ya koremplace na mosala kitoko oyo ye azosala papa batunaka ngo na mabe te me papa na bonzambe na yo ntango tali oseki olobi makambo oyo bino bozokanisa to botuni ngai soki ngai nakufi nani akoremplace tata Kulutu aboti papa Mfuma Mbaza aboti ngai mpe naboti wana na matadi we wapi na matadi wana papa Mfuma Mbaza papa Kulutu aboti papa Mfuma Mbaza aboti ngai mpe naboti mwana oyo akolanda matambi na biso ye wana akoremplace ngai papa abombaka te mwana oyo akolanda matambi na ngai ye wana akoremplace ngai alors papa bolaka koloba kombo mpo na nini pamba te soki alobaki kombo papa mele olinga kozwa su nyokoli moko ya kosakana te kasi abombani ndenge papa Simoki Mbangu paseke alobaka yango alobi ete papa Simoki Mbangu alobi na 1910 ngai nakobotama na 1918 me bato nyonso babosani ke papa Simoki Mbangu aza kati na bango na 1951 papa Diangenda papa Simoki Mbangu ayebisi eke bansi na bino bango misato
bazala bazemi oyo akobota mwana mobali aboti ngai le 12 octobre papa Simon Kimbangu azotika nzoto ye obotami na Yerusalemu na 15 heures elakisi ete ye me bango nyonso babosani ke yo ozali deja na mokili kasi bazotuna ete ntango yo kokufa nani akoremplace wana eza mabomba mabino nakomba tata mwana Molimo Santu amen. ngai nayebi nanga te munkumba se mwane mwanda verera papa likambo oyo sila kolo tuni biso mpona likambo ya nzete kuna na kunzulu nzete wana ezalaka na libulu na kati nde ye nyoka aza kobombama na kati ya libulu nzete munene me na kati wumpulu yakala muna yimunaka soami ningi nde pona likambo oyo papa misiple papa likambo oyo isini kotuna biso pona Adam tosalaka zunga ya Yerusalemi le toza kokende tokomi mboka moko kombo ebosaninga totunaka yo ngai nambuta kisongele mutuna biso ezalaki boye papa totangaka mokanda mwa Nzambe manso tomona esika te bakoma Adam na Eva bakofelaka liwa oyo ebongo cimetière na bango ezali wapi otali biso oseki de bien toza kokende réponse mobimba ngana mbuta kisongele moyo kutuna susu ezalaki susu te pona likambo oyo papa misiple alobi ya bokonzi bwa yo na tangu ezalaka conference ya seta awa na Brazzaville moko na ba oyo bayaka batunaka yo papa dengenda ebongo soko mokolo molelo bino kobosili kokende nani réponse ezalaka boye pamba te interprète moko azalaka wana nde ye mutaza kosembola makambo ye alobi boye na maloba na yo olobi ete ya solo biso soki tokei tata Nzambe amiponelaka deja mutu me na kati na bana na biso kasi mutu wana komona pasi bakotungisa ye bato bakotungisa ye entourage na ngai bato mibale bango na bango bato misato nde bana nkole akomona pasi kasi fin de fin akoya kolonga mutu wango ndela yuki makambo yango nga nazalaka teza nsomi na bureau akoyebisa biso makambo tala ndenge papa alobi na biso alobi na tata wana nde papa toyebaka likambo yango ete moko azali me tata Nzambe aza kolakisa moko na moko na kati na biso nde papa mokolo moko alobaka na mbuta lukila mpangeni kokele lunlanda vo katukidi mpasi suzakala yenu nazolobi biso ndenge wana papa dangi nazoloba pango mbuta lukila papa Simon bokangama na ye papa nakaseleka mwana yo moko oyebi makambo wana so ndenge ni balegelaka na sisi na ndenge wana nakomba tata mwana pe Molimo Santu utiki ndambo obombi
Uchwa. Papa pona likambo wana nakoki kolandela mwa mbuta na ngai ndenge alobi ya solo. Papa tozalaka na mat na voyage, biso nyonso tozalaka tomoni kaka bambuta bazosala bava et vient. Muta ayaka liboso mbuta ditele ye bake basolo baveki songe nyonso basololi wana. Mais makambo nino bambuta bakomi ntela boye nzonga nde ezalaki makambo na yo nzambe na biso Papa Simon Kimbangu Kyanga. Lero wana ozwaka nzela mpo okende kosala na masuwa. Me makambo nini nango makambo nini nzonga nde kuna Papa Diange na yebisi bambuta alobi soki botiki ye akende ba bobebi pamba te makambo na biso nyonso eza na mutu na ye. Bambuta kisongeli lero bayoki ndenge wana Papa ezalaka faki biso tokena nzelo bango bakebwe nzoka ne yo fami loka na ngombe nde esika bakende kuzwa yo bongo ndana tindaka bino na mozole mutatindaka biso na mozole ezali Papa Mfuba Mbanza. Papa Mfuba Mbanza tango yoki makambo na bi avant bokende boyebisa Papa le pile sile nzambe na ngai makambo mingi baomona oka lokola kosakana ezali sekite. Papa Mfuba Mbanza ayi koyebisa bambuta albi avant bokende kuna pa ya tata fo bokota monzole nde ayebisi bambuta na bisa faki nde bakeko bakoti monzole tango bakoti baona monzole sili nde bakende kobondela Papa Simon Kimbangu Kyanga ni nzambe na biso ndenge azali wana. Allez. Donc bolimbisa ngai so nazoseka ezali sekite bambuta ndenge balobaki na biso bakende nde koteka ye na mozole po akende na bato te bakomi kuna bake kofunda ye papa biso nyonso ndenge tozali mokili mobimba soki ye akei tobebi pamba te mabomba mi nyonso ya mokili ezepa na ye alibake koteka ye na mozole. Papa Simon Kimbangu mpe na kati ale abeti sete kuna bato mpe lera kendeki minsenso ya monaki bato ekei deja ale mbuta onda na komba tata mwana mulimu santo ndenge papa misiple alobi yango mpe likambo na yeli apona aloba na boma papa akendangi na boma po akende kosala na poto alo lere likambo yango eyokamaki bambuta batelemi bake oyebisa papa ndangi na alobi soki botiki ya kei bino boko perdre bolinga te akende na poto po aza na mukumba munene do yango wana bakisi na ndenge Mfuma Mbanza alobaki alobi bageste oyo nazosala bozomona bie bozomona te azotinda papa na Lubumbashi akezwa mamaki nzembo ake na mbata kulusi azotinda ye esika ngai na yebleke tokotikana na Papa Simon Kimbangu Kyangani na nkamba po atindaki ngai epa na Papa Simon Kimbangu Kyangani likambo moko bona keneke pa ya papa alobi likambo wana kende pa ya Papa Simon wana eza likambo na ngai na kolobela yango awa te wana eza sekre na ngai donc likambo na ye kobakisa papa yango wana ngai na yebaki ke yo kotikala mokonzi na biso oyo baya kolobana ke biso toponi ye te bango bako kopona yo te baza na droit nini ya kopona yo
donc yeba na eke yo okotika la mukonzi na biso marke makambo ekoma ke ebele oya yalo baboy o kingani oya yalo ngali bi eza bongo te bino boyebi te bozana mulili ngai mulimo alaxia ke tokotika na papa simoki mankia kyangani ti papa mfuma mbanda lobi na ngai na senga kinzela pona kene kotala bana na kisasa papa lobi na ngai na bwaki soyi ka ukate yo zalia ngal makamu papa lobi na ngai papa nzinga zaki pende wana limba na lobi papa lobi na yo kende noki ozonga awa na nkamba kokene kovana na nkamba te mukolo wana pe kokaki papa mfuma mbanda pe atiki biso na 10h wana tozaki na kati ya nkamba na 10h papa zo sala batour makamu niso pona kobongisa po papa ke 10h wana biso ebetelaki biso na tozwi mutuka tokomi na kimaza tolalaki na kimaza wana tolali wana nde toye koyeba papa aza susu na biso te bataki maza bato ba yesu yesu tokamate nzela ti na centre tokomi na centre ti tozongai na papa na nkamba ti lelo na vani na nkamba kuna ndenge ezali bolingo na bango na sisi wana komba tata mwana mulimu sana na komba tata malimo santo nzambe na ngai papa na simi mungangani papa merci mingi l'occasion pesi ngomo koluma lelo kibokonzi no papa ezali nkutu ya tembe te nkolo yesu na papa simo kimbangu batambulaka nzela moko nzembo zomaka nka 59 koza papa sala Jean Funjambani no baita tula ya mafuasi mafuluka medoje mkuple lubinini mfumu Yesu bukavutuka shiba kwiza yetata simo kadi nsendo mieto tutambula konso muntu yekiandi salu donc kulusna yo papa simu mungu bokangana kuliso abapisa mukumba kumeme kuruzi alukina ni aluki Simon de Sirene papa Simon mulemo santo abi mukuma no yangoyo Simon de Sirene amemi mukumba remise reprise entre nkolo Yesu na yo papa Simon mongo kyangani sekire lo mutu alobi nkolo samana kipasi ne kuruzi wana nkolo masumu na biso ya Simon de Sirene pa bangampe masumu mpe na maki yango na kuruzi wana do bakabula kipasi bango mibale Kristo papa simo kimongo bakabona kate nemsa 20 papa nkolo Yesu albi tango koki Kristo akena nkamba nemsa 21 le 5 avril nemsa 21 akuluka nani akuluka papa Simo papa Simo kimbangu ne pa ina yo ngankolo Yesu bakabona kate banda musala pa kimonga bani musala suka papa kimonga kangami Yowana tiki biso na 12 octobre 1951 alors papa dengenda ekaka papa Simo Kimbangu papa dengenda tiki biso papa dengenda libe yo nkolo Yesu kamata mukumba na yo papa de lwanda kanga ni Salomon nkolo Yesu kule sa mukumba il y a 9 ans ça en 2001 ça fait 9 ans kule sa libe nani nazonga pe tata mukumbo nsa ningine alukira ni papa Simon bakabona kate kule saluki Simon de Sirene kule saluki papa Simon Kimbangu 21 papa de lungari kan ngolo salubi papa Simon zali wapi wazina chikapa aya nuki ata kwenda kunzulu aya nukina Kinshasa nkamba kamata mukuma no papa Simon Kimbangu to mukuma no papa ezali atembete kulisna papa Simon bakabona kate papa de lunga papa Simon Kimbangu kangani tata na ngai mambu kumba na yo donc tembezalité na combattre tata mulimo santo amen. Na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo.
nzambe na biso ndenge tozwi maloba nalingi nabanda likambo ya banyoka ya solo balobi awa oyo bazalaki na kunzulu babomaka 4 nyoka ya mike 8 ebunganaka ekendaka. Je me rappelle tozalaki na mokoto papa abenga biso papa très important oyo auti totika biso aye kozwa biso na kosengama ya papa mfumu alongo tozalaki kuna na mokoto bofando tofandaki kuna na butu papa azali koyebisa biso abi bana na ngai omoni banyoka oyo tobomaka na kunzulu 8 ekima me 8 wana ekokota na bandako na biso pe na lingomba me moto na moto amilengele ya wana ebongi bomoni tango kana mingi te papa apres kosala bafoto ya lawi oyo bafoto ya papa fumalongo asenga biso tshutsango na bandako tozalaka pe na mai ya nkamba na basaki na biso na bisika nyonso parce banyoka wana ekoderange elelo tozali komona yango ayaki kobakisa mokolo wana alobi tango na biso tango ekoleka tata na biso oyo aboti biso tango akozwa mokumba na ye nde moto akokata banyoka 8 wana akopanza yango mokili akopanza akotumba yango papa ezali bino ndenge bofandi wana lelo emonani awa na plateau de 15 ans banyoka babimaki na banzeto bakataki awa papa ezali na sens elingi oyebaki papa tango na bino yango oyo po papa bobomela biso banyoka wana po kimia ekota na biso nyonso na bisika nyonso tozalaka oyaki kotuna biso awa tango bino tolalaka na bandako na biso yo ozalaka na biso te biso nyonso tunaki biso motuna awa papa tozongisaki maloba mais maloba wana réponse wana peut-être que toyebalaki yango ntina te papa osengaki biso bafoto ya bino totyango na babureau totyango na bandako ezali na ntina po te papa ntango bosaki mosala na bino na kunzulu nyoka oyo bakimaka wana bamonaka elonga na bino me ntango bamonaka bafoto na bino na bandako na biso nde nyoka wana moyen a sévir ezali lisusu te me kasi baza kozwa makasi po te biso boyokana ezali te na bandako na biso mpe tozokosa biloko mabe moyen eloko wana esala masusu malamu ezali te yango wana papa yo ozali patron ya 4e génération ezali mosala na yo bino boyokanaki na bamvoila boyaki na mokili oyo mpo boya kosilisa makambo nyonso bolobi yango Brazzaville ezali ebandeli na baoyo bayebi histoire te na babiso bato bayo bayisika na bao bayikala papa avant papa mfuma mbanza akende tozalaki na nkamba biso nyonso mais oyo bavivre en live toyebaki ke ntango oke epai ya papa koloba kende otala tata ntango oke epai ya papa mfuma mbanza koloba kende otala mpe ya tata ezalaki nani bino soki toye epai na bino loba oboki nomona papa mfuma mbanza lobi papa je apingi mpongo wana mais papa ozalaki kobombama papa ya solo totungisi yo mingi mais papa eloko tokosenga kaka ndenge tozali awa banyoka oyo ekimaka wana na kunzulu papa yo kaka moto kokoboma mituna bango libela po kimia ezonga na biso nyonso na lingomba na bandako na biso na misala na biso po te elongi na yo place nyonso ezali papa bamisusu bakoti bamoni foto na bureau babanga susu kofana na babureau na biso na bandako na biso biso bamoni kaka foto na yo bamingi mpe babanga kofana na bandako na biso po te papa ezali yo moko mokonzi ya bakonzi manso ezali na kati maboko na bino papa tosisi bona komba tata mwana pe tata molimo santu amen na komba tata mwana pe molimo santu merci nzambe na ngai
na lingi na témoigner na likambo oyo kaka ya kunzulu na banyoka wana. Nazalaki na moninga tokolaka na ye azaki mwana centre atika biso maman Jackie oyo akiko kumba tracteur. Comme tozaki baninga makasi tango nyonso bana kunzulu bakiko ya toakiko solola poko na tuna sango ya moninga na ngai. Nde bayaki ko betelanga lisolo ya esika oyo nzete oyo ezaka nyoka oyo baki ko vivre. Tango baki ko zwa décision na ko sala bisika yango soki bapusani mwa moke toujours bolembo ezaki ko sala bango bako zonga bako tika. Mokolo mosusu balobi bakamati décision balobi pona nini esika wana biso to toucher ke yango te ya mbala oyo foto sala yango ba kei tango ba bandi kaka ko sala pembeni ya nzete yango banzoi moko ebimaka kuna e atakeke bango na bilongi ezaki na mwana moko kutu alingaki ya kufa parce que kangaka ye elongi nyonso vraiment esalaka pasi tango bamonaka ndenge wana esika yango batikaka yango baki kosala ngo lisusu te kino tango papa ye apesi ndingisa bakende kosala esika yango ndeni esika bayebelaka likambo ezalaka na esika ngo baki kotika pe baki kokimba mpona banzoi ezaki koatake bango toujours. Doni wana nalingai na témoigner na sisi na kombo tata mwana pe Molimo Santu. Na kombo ya tata mwana pe Molimo Santu papa nalingai na témoigner mpona bokonzi na yo. Nazwaka chance ya ko matamutuka moko na bambuta ngo baza lisusu te basi batiki biso le 6 avril moko bayaka na kamba. Ndenge bayaki na kamba ifale baya kotala ba papa kulutu kuna na ndako wa papa kulutu kote ba papa bandaki kofanda. Tango bakomi na ngombe kisuka na ndako ya papa kisolokele bambuta bavandi bazozela papa po bapesa bakado ndenge bamemaki. Après bana ba papa babandi kobima moko na kati ya bandako bambuta place bavandaki siko bakomi kotonga bana ba papa. Tango bazo tonga bamoli ba papa filme babimi mwana oyo azaka botosi bazo lo babango na bango kaka ti baye komona ba papa ma babimi oyo penza mona malamu oyo penza azaka suki ndeni ba ngonyoso ti bazo bima bazo pesa ka bambuta mbote bango baleki ti tango yo oye ko bima balobi oyo penza nde kimia na bana ba papa nyonso mwana malamu penza nde yo. Après papa fumwalongo papa jangenda kuntima aye ko bima atali bambuta lobi nani mwana malamu tata yaza mwana malamu te balobi bisiko bango bakomi ko banga biso tolobi mabe bana kati bakomo lo basiko bango biso tolobi nde mabe to mona kende mwana malamu na bana nyonso abi yeso ko tikeli ndako oyo ato tie soki combien de millions na minute tie ko mapoko akosilisa yango. Donc aza capable atumba mokili ata na minute na seconde aza mwana malamu te. Bango osu batala ni babibando toke kosenga bolimbisi po totongi bana ba papa ti après tango ba papa baye kotika biso nde baye komona misala oyo zosala bolingo oyo zana ngo motema malamu oyo zana ngo babia toyebaki te ke yenda kotika la siko na lingomba nzoka yende mwana malamu na bango nyonso na bana nyonso dake yango kaka nde nazwaki chance. Likambo ya foto ndenge papa uti koloba foto ezaka penza nde mobimba na bino parce que papa nanga bandaki kosala na RVA abeli moninga na ye chef na ya musala ayi kotala ye tozwi foto ya zengao ya papa jenge na kuntima nde totiango na salon tokela musa papa na chambre mo continue azoluka yo kokota kaka koti to pese kiti mbala moko avandi misu na ye la foto ekutani agangi mbala moko diabulu
biso place tozalaki tositoki oh diabulango na moto oyo bovanisi ya mpona nini abimi akutanaki so na papa na biso te abimi ake tokomolande libanda tokomobenga papa yaka moto oyo koluki alamuki abi te nakoluki tokutanaka na biro donc yango wana kaka papa na kuma nzambe tana mpe molimo santu. Merci papa Simon Gimbongo kianga ni molimo santu. Ngai papa nalingi nasala témoignage oyo tout justement tant na yoki awe lobami likambo ya kibokonzi na yo papa olimbisa ngai ndenge nini naza kosala témoignage yango po ezalaki na 1997 papa mfuma mbanza aza na Kinshasa pona akendaki kosala 11 mois na kanti tokendaki na mama oyo aboti biso na tour de garde na Nkamba ndenge ezalaka kaka basurveillant bakendeke tour de garde na Nkamba ntango tokomi na Nkamba na tour de garde ya 1 mois na kati na misala nga nayi kobela makasi mama amaminga kota papa Simon Gimbongo kiangani ntango wana toza kobenga ye papa Siros. Alors tant tokomi ayambaki biso na ndako oyo babengaka Mukoto. Tant tokoti na mama alalisi ngai ayimba papa mwana beli abite abeli te mampamboli nde ebelisi ye. Alors mama ikolela likambo oyo nazosala témoignage oyo pamba te bato mingi bazokota na kati ya confusion molimo santu toza na ye awa tozokende koto mosusu koloba na gauche droite toyebaka eloko moko molimo santu yoyo 1997 mama ayi kolobela likambo ya grand frère lui papa na boti bana me mwana oyo aza ya liboso ya mobali azaka na nsima bana bambanda bato ba mama ezali secret ya libota mais nazobimisa ngo mpona nini parce que tomoni ete bato mingi baza kobunga nzela sans ke bayeba mwana oyo papa vraiment eloko malonga ezati pasi kaka na pasi papa ayi koloba boyi mama azwi nani photo na ye kale asimbaka bafoto na biso nyonso ati mosapi amoi likolo après akitisi abi mwana oyo moni oyo mikolo za koya liboso akozala na mbongo mingi bakobaki mbongo neza ya kisi me mbongo ne ozala ya ngai esalinga bizarre mbongo ne ya ye ndenge nini nazalaki na age ya 12 ans bo imaginer na age ya 12 ans moto babaki mbongo ne ozala ya ngai tozokeliaka Nkamba kaka ndenge wana toyebi mema te ke papa Simon Gimbongo kianga ni molimo santu e atira attention na ngai abakisi lisusu boyi akosunga lingomba pe mokili na ye pe akosala na ngai alors ntango wana e tourne mutu na nga moke alors ayi susu bakisa makambo susu ezalaki na kati ntango toyi kobima mikolo eleki bane eleki alobi mais likambo papa alobaki oyo ndenge nini paf na moni akomi mokonzi ya lingomba nde na 2012 ayi kobimisa ngai secret alobi na nga oui mbongo nalobaki poche oyo ezali ya grand frère eza poche na ngai nyonso bino bokosala ezala na butu ezala na moi mbongo wana eza ya ngai nde koto wana toyaki kozwa confirmation ke ye oyo alobaki na 97 ekokisami nde ye tata molimo santu oyo ayi kokokisa bilaka na ye papa témoignage na nasa eza wana sinde wana komanza te mpe molimo santu ame nakomona tata mwana pe tata molimo santu papa ya liboso olimbisa ngai bokobela tite oyo asuka nde papa nalingi kotémoigner na ntina na bokonzi bwa yo na 1990 biso tozalaki bana mike tozalaki koya na soirée koya na nga na soirée nde nakutanaki na yaya to papa Mafuta André oyo akomi na Pointe Noire bino moko papa boyebi ye malamu
ye alendisaki nga makasi e tozalaki kokangama na ye bapapa ituwa bayebi ndenge tozalaki kokangama na yaya wana ayebaki basekele na bino ebele nde azalaki koteya ngai mingi kolendisa ngai nde na ntango tozalaki kotambola na ye mokolo mosusu kaka na centre esika tofandi bato bamisicien bafandi wana totelemi wana tokutani na papa Dani oyo azalaki protocole pamba te na ntango wana papa Samba Paul Mboto azalaki président du collège tokutani na ye tozalaki na yaya babandi kosolola nde kuna nayokaki secret mabombami oyo malendisaki kondima na ngai papa Dani azali kopesa biso masolo bayaki na nkamba fete esalamaki na nkamba na papa Samba Paul ntango bakomi na nkamba bakei bakoti bayi kokuta bino bozalaki na papa Mfuma Mbanza bozalaki kosolola na kati na ndako ntango bakuti bino bapesi mbote babimi bamonaka mbala moko papa Kulutu aye ntango papa Kulutu aye bofandi selon oyo ye ayebisaki ngai bofandi wana bopesi mboti ntango papa Mfuma Longo aye bino bobimi na nsima nango ntango bafandi kuna papa atindi protocole na ye mbangu mpo baya koluka ye na libanda na maloba na ye wapi oyo protocole ayaki koyebisa epai ya papa Dani papa azali koluka papa Simoki mbangu kuna na kati tango tobazalaki kuna alobi boye wapi tata mosala oyo apesaki biso mosala na epasi oyo ye mosala na ye aza kokima ayaka kende kobenga ye ayaka kozwa mosala na ye oyo papa Dani ayebisaki biso protocole oyo azali ya papa Mfuma Mbanza oyo abimaki mpona koya kobenga bino ayebisaki epa na ye nde na esika wana papa secret wana na yebaki ete ya solo bino bozali tata Molimo Santu pe yaya Andre papa Mafuta Andre ye pe anakolendisa na ye na tango oyo bazali kotambola papa Mfuma papa bino moko bazali kotinda ye tango botinda ye esika na likolo na Ozaïre na tango wana bopesaki ye elamba pe akendaki kosolola na ba jeune makambo nyonso wana azalaki koyebisa nga me makambo mosusu alingaki ayebisa te parce que ayebisaki ngai oza mwana moke ezali makambo mosusu na koyebisa yo te ntango nafandi makambo oyo nyonso to bato aza kosala batémoignage esika naza koenregistre nayoki nzoto echange motema ekomobeta ifo nayaka soki te papa nalinga koya te pamba te ezali nyongo yo moko tata Nzambe Molimo Santu papa oza koloba ngo oyo baza na likambo koloba esengeli baloba yango wana nayaki kotémoigner kaka mpo na ntina na bokonzi na bino na kombo na tata mwana mpe Molimo Santu. Merci toyoki bokende. Oyo batekaka bazali awa oyo bakendaka misala mpe bazali awa bino bozokendeka mosika nga nayebi boye oyo nyonso abotami ntango oyo tozali batata bazali kosala bamama bazali kosala yango ezalaka ke motu nyonso otanga ayeba mosala nini ya kosala loko ya liboso towoyelelaka yango wana yango be yango te ngai tosololaki na papa Kulutu papa naza koya na Kinshasa na maboko na yo fona tanga nayeba mosala niveau nakomi nango lokola fongoli yen pepe ngape nakenda kokota kuna papa toyokanaki na biso ayebisi mpe papa Mfuma Mbanza
andimi na ye lokola boyokanaki na mbuta kende kasi mema mama kitudia tata mwasi kitudia te na memaki ye tokena na biso kovanda na Gombe. Papa Mfumalongo atindinga na Limete 13e rue. Ba misi ebele bazaki kuna na ba papa qui songele biso nyonso zaki na bango kuna. Alors ba professeur YNPP fo bayaka na 13e rue po tozaki ebele tozako bakuru kuna. Simande batininga na 4 maisons na Minkondo kuna nde ba américain bazalaki. Kuna tango tosilisi bafongoli nani Ntsele président Mobutu ngana lobi na Papa Mfumalongo nakende kosalanga na Ntsele ya lobi te kende kuna te ayibikeke naza kolanda mbongo parce kuna soki bazwi yo babanda kofuta yo zonga na Lutendele. Bon, nayo kovana na Lutendele vandi mukena Lutendele kende usalisa mbuta na Nkamba na Kenkamba vani na Nkamba na papa na Nkamba kati na misala yimoko pe Papa Mfumambanza rubi zonga na Kinshasa okende koluka musala lobi okomi moto pe okobala nga pe na baprofite rena kenda Kinshasa na ke wapi Boma kuna na Boma bakonzi mingi aona tra bazaki kuna. Papa Njibu azaki na 7 km na kisi kuna port kuluka musala bazwinga pe na musala a bateau ya ba-américain officier de deuxième classe bapesi nga ndako ntango na bapesi nga ndako nake kotala ndako na kovanda na ville nga moko na bengi Papa Mfumalongo témoin na nga Papa Njibu famille boyebaki Papa Njibu no Muntando voilà Munderi. Alors mindele bazeli singai wape naza kozela naibisi Papa Mfumalongo nazwi musala na pesi detail nyonso likambo namonaki suspect alobi na nga soki obebisi kaka na ndako na yo mikolo nyonso banda koboma nioka eske wana eza malamu nabomaka nioka mikolo nyonso ngalombi soki alingi na ye te bon tosololi esili ngalobi papa nakobebisa te ça va te date ya fête ya komi na Nkamba bamisie bayaka soki ezaki le 12 soki le 6 avril nayebi te ou bien le 12 octobre bon ngalobi nakena nasengi permission nakena kofete na Nkamba bongo nazonga noki namona pe papa bango mibale nakei Nkamba nzoka bamisi ntango bamoninga bakomi kosala nga atake ndenge nini bino bana bapapa bazobima bazokende kosala misala biso tozotikala awa makambo oyo euti wapi nga mpe nano nalobi na motu te soka bayokaki alebaki kofundaka na papa nga mpe na explike ye oui nalandi makambo na yo keba bebisa te
yabi papa na obebisa te bamisie baleki lisusu epai papa mfuma mbana fo bazala 12 bazalaki bango nyonso wana basali attaque nga lobi c'est trop tard ata bosali nini eloko te tofete esili papa nazongi kende malamu bamisie colère bakoti mozole bake kosambela sikambo wana esalama te bayeki koyebisa ngai nga pene nazongi nanga na boma ntango nazongi na boma tokutani na bakonzi nyonso toni oye une semaine deuxième semaine nzoka nde bato eyaki elingi ozonga lisusu mpe bazobenga ngai te nga moko nazokenda kotika bapapie nyonso kuna présence alors bazomona bato si ekenda nango bazelisi nga bengi papa me nazo comprendre te makambo ngo ezobonga te papa mfuma longo ye moko abandi koseka ngai na telefone fin de fin namoni kaka esimbi te bon nazongi na nkambo nayebisi papa mfuma mbanza babengaka ngai te ata nga moko nake kuna likambo moko eza te sine moko te bon kendo vandela mbuta na papa mfuma longo batala makambo na yo nake na Kinshasa ke Kinshasa ye moko papa mfuma longo alobi kende na Onatra na ville nabongisi makambo na yo kuna epai ya Damas boyebangi ye nani wana Simiriki papa Nzumu kore kote wana ye mtazaki ye mokonzi tokuta ndio papa alobi tozala na yo awa menga programme na ngai eza ya voyage te tokola papa alobi vandaka bavandi tovandi papa mpe asali programme na ye okende Bandundu ville Baningi ville toyokani na papa tokenda biso na voyage andimi na ye or moto mosalami andimi na ye nakende na voyage tosali 1 mois na voyage na papa ya biso mibale na bamusicien mpe bozalaka mpe bozalaka te bamusicien ya kala bazali awa te tokendaka Bandundu tosalaka 1 mois papa Toma ayebi apesi nga na rovene naza komea ya Dido te voyage tiki kuiti partout tosalaki na ye kobima na Kenge kuna na Onatra bakipaka ngai te voyage mpe makambo nyonso toke soki bamoni nga d'accord bamoni ngai te naza libre est ce que mosala ezalaka bongo bakale liki navani nanga papa ye moko mpe papa mfuma longo alobi nazopesa Edouard Rutuno place epai ya Mundele aboyi yo kende kuna nga mpe nakoboya te papa alobi nakei pesi na nani monsieur Mendes tovandi na monsieur Mendes aza kotindanga partout Bandundu te na Kasai na Moika aza kokende alors tala kaka toza koluka mbongo mpe salaire ai moke nga moko na mivandisi nde natikaki nanga ti kino lelo esala kaka lingomba d'accord nyonso baza koloba ngai naza kokipe wana te nasala kaka nakipe bapapa me bango mpe baza kokomplike
bayebaki likambo nga nayebaki te sala ya nzambe bawelelaka yango te bongo mpe bongo te yango mpe eza mpona vote te sala tata nzambe basalelaka yango vote te biso na lingomba tokosala yango vote te boyoki amoni papa Kimbangu misiple mutu alobi likambo wana otikeli biso nini mwana te nini te kasi nini bible kamo nyonso bakoluka yango na bible ezali bongo sikoyo ntango oyo atiki biso papa Kimbangu deja papa Kimbangu aponaki papa Mfuma Longo papa Mfuma Longo aboyaki mpona amonaki ke bayaya mibale baza liboso yango papa Kimbangu asalaki lettre oyo kotonga lingomba papa de Angenda lettre ya liboso na mutu amonaki yango papa Kurutu amonelaki yango wapi na Kananga lero wana papa Kurutu azuti boma ake Kananga ake komo fuye ba papier nyonso ezaki na bureau ya papa Mfuma Longo amoni lettre papa Kimbangu akomaki mpona papa Mfuma Longo donc elongo na papa Mfuma Longo eye na papa Mfuma Mbanza elingi oloba ete bato babude na église ntango wana président Mobutu alobi te atikaki ndeko na ye likambo wana fo ekendeki na ndeko na ye eye kosalama mpe bongo bonga tovandi na papa neno nwanga supu da mbevo luna vanda mbevo bakongo bazali awa boyoki yango oyo amelaka supu ya moto maladi nani oyo ezaka pembeni ya malade ngai nazalaka na Kinshasa papa abengisi nakende papa soki alingi asala voyage akoyebisa papa Mbenza nga nazobima me bafungola ngo nasimbisi yo nga soki nazwi likambo na nzela mabe alors fungola kopesa ngo na nani aza koloba na ye maintes fois pesa fungola na yaya na yo makambo nyonso fungola na yaya na yo te komi kolakisa makambo nyonso ndenge ezalaka komi kolakisa nga lelo soko nga naza te soki moto aza na pembeni te nakolakisa ngo na nani ata boweleli menga nayebi ke likambo ezali boye ekendelaka boye kasi kowelela wana nga nazotala yango te mpona nini tolingi kobebisa te ke biso loposo moyindo tomona lisusu pasi oyo tomoni déjà c'est trop 4400 ans ya boloko ya moto moyindo tozonga so na zero zonga na zero te ndenge batata batikilaki nga fo etambola kaka ndenge wana nga motema na nga ezali kaka ke tosolaki na papa batunaki ye na Satan apesa ye susu ntango rene ye ezala lisusu nga natoni Mfuma Mbanza ondimaki yalobi te andimaki te banda ntango wa batika biso nga mpe na sede batata balobi kende na kunzu nayebi na ye te
bolamu emonana mosala emonana oyo batindi biso esalama yelusalemu fo etongama yo kotongama be kotongama te suka likambo ya papa mfuma mbanza alobaki ete oyo bakolanda yo bango wana ya yo oyo balandi yo te ya yo te tosimba likambo wana mpe tosimba te pasi eleki mingi toye kovanda na braza ebandeli ya makambo soki awa esili bisika mosusu etikali ezali mama likambo nde nkamba toyokani ya tolobi mpe mingi le tomelaka ti nde yango oyo tosilisi na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen. Bana mapamboli tozali kozwa yango mokolo na mokolo ntango nyonso totia na motema na biso tika totonda matei minene ya mosantu epesameli biso na tata molimo santu na kombo misato ya bule na kombo ya tata ya mwana tata molimo santu